tozela ki état de droit ici eye ba criminel nyoso na boloko voilà batikela biso mboka na biso totambwisa ngo na bolingo tozalaka nango que peuple congolais lelo azala bien même lobiso to bongisi mboka na biso même ba chômeur pe bafutama moi ma dossier pe moi moko ko pe ça pe bande ko ba nazali congolais il azali entre guillemets to tia congolais azalaki na RCD toyebi makambo asalaki na RDC apesaka mitindo bakitisa avion ekoya bato bakufa bafamille wana ti lelo balelaka nakanisi mikolo ekoleka mingi te komona bafamille wana mpe bakosangana balanda dossier na yo wana bon soki obomaka bato okoma mokonzi ndenge nini mboka soki social eza te mboka bakonzi wana bakokozalaka na pouvoir te nasi na bendana depuis kala parce que bayokelaka nga te social au chef de l'état aza kosala sécurité oyo aza kotia na mboka soki olingi yango te ozali contre biso place na yo eza na makala. Les propos calomnieux et offensants de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba sont de nature à ternir l'image du chef de l'État et à le présenter comme irresponsable vis-à-vis de l'opinion publique nationale et internationale. En jetant l'opprobre sur le chef de l'État qui représente le pays et qui en est le symbole, le sieur Alexis Thambwe Mwamba a ainsi ridiculisé tout un pays et son peuple. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Balamboka lisanga LSM o basangana ki pona kote le melabongo Alexis Thambwe Mwamba ba utai kotika plainte na bango document o esangisi ba parti politique mo ebele nde ba bengi yango LSM ba bi les changements en marche lelo ba kendeki et pas ya procureur général pona kopesa plainte contre Alexis Thambwe Mwamba o azali bongo président ya chambre haute ba lobi Sénat na mayeloba ki contre mokonzi ya mboka na boyende nazali boso ya président na bombi kombo na ina kolinga ye moko nanu a se présenter na ngara moté moko mi pesa ba bi coronavirus ba lobi moi un mètre déjà à distance na pesi au micro pe na tireli yango. Merci mingi maman. LCM le changement en marche o ezali plateforme na biso to sali yango sika kala mingi te e yokaki mabe mingi ndenge makambo za koleka kuna epa ya président Alexis Mwamba président ya Sénat. Comportement naïe par rapport à la constitution na biso normalement il fallait démissionner. Pour ce que zali mokonzi ya Sénat oza mokonzi ya république ité oza président de la république ité. Ata ko koma yango na nzela ya malamu. Mais koluka ko tia ba kokoso ko tia mabaku po ba yeba ke yonde lobi ko remplacer président wana to lingi yango te. Yango to zwa ki plainte na biso na lingala ba bengi fundeli na biso to ke ko tika yango et pas ya procureur de la République oyo atelaka makambo ya bosembo. Mais kasi soki tolobi bien, est-ce que criminel akoko tambwisa mboka na biso? Na yango criminel. Tozana ba dossier na ye, boyebi kazalaki na RCD makambo sala eyebana mokili mobimba. Président honorable président Thambwe Mwamba. Tozana maya kotia na monoko te. Très bien. Dossier na ye yebani azali criminel ndenge pe akoma na Sénat. Toyebite pour na mboka sérieux mutu lokola ye akoza na sénateur président sénateur parce que pour ça na bango zalaka bakoma bakonzi mais pour na koma bokonzi yango zali po bato bayoka pasi bato bakufa mutu ndengo wana soki asali mbeba na nzela kotambwisa makambo ya mboka na biso tokotia ye wapi tokotia na disposition ya justice à se justifier ba dossier na ye pe ya kala to kundole yango à se justifier soki salami bongo na kanisi po na Thambwe Mwamba ako uzali mo konzi na mboko. Toyeki lobi ba dossier na ezali belé. Moi ba dossier pe moi moko ko pe oyisa pe bande ko ba dossier. Nazali congolais, il azali entre guillemets tout tia congolais. Azalaki na RCD, toyebi makambo salaki na RDC. Apesaka mitindo bakitisa avion ekoya bato bakufa, ba famille wana ti lelo balelaka
nakanisi mikolo ekoleka mingi te komona ba famille wana pe ba kosangana balanda dossier na yo. Bon, soko bomaka bato. Okoma mokonzi ndenge. Mais quoi pe mokonzi kala? Boni telemelanga pété. Bo ezeli kaka. Non. Banga nde yango wana. Maman ngana sali politique moi kala. Soki na yebiso makambo ebele ndenge lekaka na politique lem soko ondima yango te. Nani ya sapona ye comme président ya Sénat. Hein? Asalaki élection sikani. Azana base te. Azande membre à parti politique mokobo. Non, personnalité politique. Hein? Azan même pas président parti politique. Parce que ngalo ko na président parti politique, na za ressortissant ya Oshwe, na za na base. Na Kinshasa, hein? Na bamboka nyoso. Ya za président te parti politique mokote. Akoza la base, akoza base wapi oye ko pona ye po koma wana. Et ça passe mingi. Donc, place mafia. Non seulement mafia zali c'est criminel. Nga mona za criminologue maman na lingaka bato ba criminel te liboso nanga. Vraiment. Donc pour toi ba pa que Alexis Tambwe Mwamba zali criminel. Po nanga eza bongo amoki apesa ngai ba preuve contraire. Voilà. Hein? Voilà. Donc toza ko senga que plainte na biso et fundeli na biso ezwa solution pour que mboka ezala na kimia. Pour tango nyoso bato bazali ko comploter contre chef de l'État. Hein? C'est-à-dire boza ko boma mboka, boza ko kosa mboka na mobulu. Mais ndenge bo fundi boko za siko nini, procureur asala nini tout. Mais ce qui ezali établi que eza bongo poto yebi que ezali bongo. Basala kani akoti boloko. Ah bon. Akoti boloko. Akota boloko azwa. Immunité balongolaka yango tango procédure bandi. Voilà. Hein? Ce culpabilité za établi, immunité pe balongolaka yango. Soki balongoli yango, ake boloko loka batunyo so bazo kenda boloko mikolo. Ouais, où est le problème? Tozela ki état de droit ici est ba criminel nyoso na boloko. Voilà. Batiki la biso mboka na biso to tambusango na bolingo tozalaka nango. Que peuple congolais lelo azala bien même lobiso to bongisi mboka na biso même ba chômeur pe ba futama. Mais soki tozana bato lokwa ba Tambwe Mwamba jamais mboka ekotika la kobonga. Bato musu balobi ke congrès ezalaki nango mpona ko déstabiliser chef de l'État régime ya mboka ya mokonzi mboka te ezalaki nde mpona koluka ndenge nini ya ko prolonger état d'urgence ndenge nini bino na ngambo na bino bozi mwa panique. Tozana mama toza panique te. Hein? Pour tozalaka pe na ba Tambwe Mwamba na na majorité présidentielle na sina longa na majorité présidentielle parce que nazali moko ya président ba parti oya bandai ko senga que toko ko tambwisa mboka te ndengo toza ko tambwisa. Voilà. Mboka soki social ezate mboka bakonzi wana bakoko zalaka na pouvoir te. Na sina bendana depuis kala parce que ba yokela kangati. Social au chef de l'État za ko sala. Sécurité o za ko tia na mboka. Soki olingi yango te ozali contre biso place na yo eza na makala. Est-ce que vous avez maman? Tous les gens qui discuter les sociétés. Voilà. Alors, Balamboka, il va un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est que initiative, il y a instauration, il y a état de droit. Oyo, mon konzi asikazali ko salela, fati, to simbaye d'abord biso moko makasi. Parce que muta simbaka mon konzi mboka ezaka peuple. Peuple, na basoda oyo bazali, il y a peuple. To simba chef de l'État na biso makasi po bato ba lingaka ko teka mboka na biso balinga ko balola ba institution pour que ba teka mboka na biso na bapaya je wana to si to yebi yango e silio abuo bia to simba chef na biso e sika za ko mema biso po makambo nyoso ya kala ya mabe elongwa to sungaye pour que to bosa na bato nyoso wana bazala lisu liboso. Mais soki demande na bino simbité nzamba azali ya kosala ngondenge mususu. Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.